Bali au avenir ba maman na biso Mbiliabel. Oh ya solo. Maman na biso Mbiliabel hier azali mwana quartier 12 plus précisément avenir Ombali wana za vieux Roger Mangwaou vieux moko bien il pas dans la carte bureau quartier il y a non à chaque fois on a là toujours permet na petite sœur nous sommes tous la petite sœur les lobo mona ma Mbiliabel mais tous la petite sœur ouais na est ya quartier 12 ezali na comme eza donc na lo bandeni quartier 12 na est na yeso traverser rivière Ntsanga au côté Kimbantseke. Donc il a séparé biso na côté est na Kimbantseke mais faut qu'il y ait rivière Ntsanga. Bato ba kendaka Pascal mais bi rivière wana Ntsanga. Voilà. Mais na venu africain na mi wana africain. Africain voilà. Toro le gavene africain te santo cité centre mo ezali a. Centre ni. Batuni ba benga ngo sale les intrigants. Les intrigants ezali combo ya tout théâtral ya centre oyo. OK. Ça dit bazalaki 3 personnes. Basalaki centre oyo. Voilà. Comme on centre nango centre oyo comme nango sillage. 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 Eza centre d'initiation. Hein? Centre d'initiation. Omoni yango. Awa na kati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, c'est pas qui est belé autrement dit. La plus courte de la presse, mais ça, comme à la Maradona d'Afrique du jour dans le milieu. Donc, j'avais comme une émission nationale, remercier ma boss Nabiso, Bisika Bosali, vraiment, on remercié Bino, on bossa la peau Nabiso, boss Roni Malundama, boss Yannick, sans oublier notre boss. Checking à Londres, kangi ma solo réalisation à Londres au Mekate pourquoi pas na pesa bambote na baeba s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple la chaîne qui n'appelle Borfelina tout sunga bana bitike na moi los moi secret donc on parle ngali na moi netike ko hésiter de contacter biso na numéros en bas de cash on a vraiment nzambe akopambola bino. Voilà très chers amis internautes babone biso de sur Yabiso Podcast vraiment bon allez vous sepene bon message toujours kozala ya ko sepene no ba El Mara de la presse toujours dans milieu to ça ba découverte ne sabino to zo ki pena moi te ko banda ko talisa ba tout ce qui est commune Anjili to bana bana quartier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l'autre on a 12 c'est un quartier moko pour te clôturer Njili plutôt que la commune Moussousou na ba émission na biso donc na to la ça rappelle ba place historique ba quartier to la sera ba artiste ba quartier ba musicien en général ba sportif ba place ba notable ba place open ça ba baro ça ba succès na ba quartier wala vraiment ne boye ba on kana kata chaîne na biso et senga ba ndeko no ba s'abonner s'il vous plaît bo s'abonner na chaîne bo like kaka bo partager kaka po émission bo tela ngobi numéro te hôtel émission c'est pe na ngotine pe muninga tali wa patine muninga ke na bongo po musale ke na bongo senga ka bongo na sima caméra na za bongo na Jordan Jaï mtoso pe na imange ya lelo émission quartier 12 plutôt j'espère que ba ndeko bo mo na sima na nga awa na za na bureau du quartier ya quartier
12 dans ma solo pene ko beta ma belle ça annonce nanga awa pona pèse là déjà il mange na pèse da idéologie déjà andi banjilo bi ke boza vraiment ko sepela ba commentaire na mino zo mater ça la plaisir makasi la préférence ça non annonce nanga na bureau du quartier et puis na kuta na vie nanga des manteaux aza guide biso do zara na ye yim to guider biso yim to ko betela biso pena ma solo ya quartier 12 to ko yeba ba star quartier 12 lelo to ko ba place historique quartier 12 to ko ba bar et ça ba succès to ko ba joueur to ko ba musicien ba comédien to ko yeba oyo to yeba te kaka na émission na biso lelo na chaîne na bino bolingaka mingi ya biso podcast sur la même mora na cameraman na ko fungola ngati na kuta na guide na ngai to beta pena lisolo to ko tambola pena quartier 12 lelo to ko tambola penza biso kana caméra wana fo boyeba penza ba venir quartier 12 za na combien de riz bon moi histoire bon moi boyeba ngo kaka na biso lelo esenga bozana toujours branché pe connecté kana chaîne na bino ya biso podcast nazo bino kala mingi. Merci beaucoup. Voilà, naza de ana guide nanga vie des manteaux to zara na e babio mais là ici quand chilwa. Bon ni santé bien. Ouais, santé za malam. Voilà. Léo ton a 12. Ouais, 12 mboka pe monene été. Tikabo. Lokola ka pe ka 11. Ndene to bandaka toujours na ngako situé to za wapi. To na quartier 12. Na est ya quartier 12. Pour mon to ti bureau du quartier voilà. Bureau quartier, ils sont situés dans avenue Mbali hein. Où ils ont Mbali hein. Avenue Mbali au avenue aba maman na biso Mbiliabel. Oh ya solo. Maman na biso Mbiliabel, hier azali mo na quartier 12, plus précisément na avenue Ombali wana za vieux Roger Mangwaou vieux moko bien il pas dans la bureau quartier il y a non à chaque fois on allait toujours permet la petite sœur nous sommes tous la petite sœur les lobes on a Mbiliabel mais tout ça la petite sœur ouais voilà toi avancer na biso pour faire sa visibilité à quartier 12 donc dans le quartier 12 na est ya quartier 12 ezali na comme donc na lobandeni quartier 12 na est na yeso traverser rivière Ntsanga au côté Kimbantseke. Donc il t'a séparé biso na côté est na Kimbantseke mais faut qu'il y ait rivière Ntsanga. OK. Bato ba kendaka Pascal mais bi rivière wana Ntsanga. Voilà. Donc voilà. Soki to kei na partie na ye ouest na partie ouest wana to mona quartier 1. Quartier 1 voilà. Na partie ouest ils en a quartier 1 mais séparé na boulevard Kimbuta. OK. Donc ouest a séparé biso na commune Kimbantseke to traverser rivière Ntsanga. Voilà. Na ouest to zali na quartier 1 séparé par le boulevard Kimbuta. Voilà. Na nord na ye. Na nord na ye to zali na Masina. Donc boulevard Lumumba. Mon inenga ça y a séparé biso déjà na deux communes Kimbantseke na Masina. Voilà. Kimbantseke ezana est et puis Masina ezana nord. Voilà. Séparé par le boulevard Lumumba. Voilà. Na sud na ye tozali na quartier 11 et puis na quartier D. Voilà position na ye na kati ya commune na biso ya Njili. Ah mais quartier 12 yo beza munene te mais par rapport on est là nous expliquer les entourés ba quartier beza munene faut ça comporter combien de rues ezali na 14 rues 14 rues quartier 12 ezali na 14 rues et puis superficie nango ezali 0,738 km². OK 14 rues Laïque Kubangu Baombali donc tokotanga ngo bakutu 1 kutu 2 donc ezali Ombali vous comprenez voilà. Si j'ai une bonne mémoire na côté ouest au moins na boulevard Lumumba et puis na côté est na ye azana boulevard Kimbuta mais na kati na ye moko 12 aza pena na ba avenue minene te quoi voilà tu dois avancer à ce côté okende donc il vers nini awa tozana otolongo Mbali tozobima siko côté Sainte Famille pour tout le monde à boulevard donc ça même à venir maman Mbiliabel ouais maman Mbiliabel quelque part quelque part mon mikolo leki et donc moi ko maîtriser vraiment les sous bien ça mais avenir nde na yebi eza Mbali et donc tokobima awa na église catholique parce que quartier 12 pesa na église catholique mon paroisse mon paroisse Sainte Famille.
Ok. Paroisse Sainte-Famille, ils sont dans quartier 12. Très bien. Et puis, appellation, comme administratif. Il y a un quartier 1, Makasi, quartier de Bilombe. Il y a comme on est Bandundu. Bandundu. Donc, si on a une carte à Seni, quartier 12, Bandundu, ne quartier de Bilombe. Ok. Voilà. Ah, ouais, si vous avez venu Ombali, Miroir, paroisse Sainte-Famille. Ok. Surtout, paroisse Sainte-Famille, les beaux, soit paroisse tout le monde à liberté. Liberté à marcher. Marché de la liberté. Tu as la paroisse Sainte-Famille. Ah bon? Qu'est-ce que tu as dans la partie ouest de l'angote? Qu'est-ce que tu as séparé? Ah, vrai partie de la donc, dans le lobby, comme on administrativement parlant, et puis, il a dirigé, actuel chef de quartier 12 comme on a eu, mais c'est Irouba Moutoumandi, la Freddy. Adjoint Naye, Kandolo, Laurent. Ah bon? Donc, vieille Irouba sur le quartier 12, au Mont Naye. Donc, quartier 12 est un quartier monco. Et contribuer à ma cambébélé Nanjili, surtout sur le plan position Nango. Voilà. Bon, Monique aime ta salle que toi la séparer de part et d'autre dans la commune. Si. Donc, quartier. Frontière la commune. Et puis, il y a un historique monco. Pourquoi il y a un bandou? Pourquoi? Parce que comme quartier 12 sur l'appellation administrative, il y a un bandou. So ozongi oromona quartier 12 appellation na moi ya kala liboso ya ki Campesa. OK. Campesa wana ezali parti solidaire africain. Ya papa na biso Cléophas Kamitak. OK. Donc hier azalaki na parti politique wana mais a occupaka siko parti ya mabila 12. Très bien. Soki olingi okota na parti na ye ozo ba carte soko ndimi akatelio parti. À l'époque, tu as province à Bandundu, tu as nous subdivisé. Tu as la province Bandundu. Il y a un moment Campesa, Parti solidaire africain, et comme sur Bandundu. Voilà. Donc, ressortissant à 12, ressortissant à 12, à l'époque, Bandundu. OK. Donc, et les lots, donc, Sali, démembrement, Kaboli, province, parti, parti à Batakwil. Parce que district, district à Kwilu. À l'époque, c'était district à Kwilu, les lots comme province à Kwilu. Donc, voilà. Nous avons un exemple, tant que tu as D. Et tant que tu as un quartier 6 na mètre croquet, nazo lobela Njili. Au monika la parti politique ezaki na mabele. OK. Neti Kaluka wana pesa parti politique. Voilà. Donc Kaluka est parti unitaire de Kwango, de Kwangolais, bato Kwango. OK. Donc bon tu basok. Tant pe ngoza so ngoko na parti na yango moni kuna bato mingi baza bata Kwango. Ah, bato Bandundu. Ba yaka. Donc voilà quoi. Vous avez raison vraiment. Donc quartier 12 ango yango siko to bimi to koti au moni paroisse Sainte-Famille. Les éléments Oyo, ils ont l'accès à 12. Voilà. Ils ont identifié. Tout côté lango boy. Voilà. Ah, soto bimi, to bima ce qu'on a côté, bo to mona école Karaï. Papa Karaï passe à la qui commerçant mon nene. O atika makambu pe ebele. Na quartier 12 pe atika la rabiso école. École Karaï. Donc soto mon école Karaï to mona sou batama kasi pe ba pesa ki valeur na 12 ya lokola ba honorable Kionzo. OK. Na 12 na kalata so mutayete moka webi hotel Kionzo. De ba place moko touristique o ata mutazaki na 12 te mais ayoki yango bi mbala mon quartier 12. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a un quartier 12. Oui, paroisse to leki to bimila on se connaît na liboso. Entrer dans un liboso ou na? Oui, entrer dans un liboso. OK. Voilà, mais quartier 12 on a mon calme. Bon, quartier 12 ils en ont pena Ousu soutien quartier 12 même soko tali na makamba loenge na njili quartier 12 aki pena mingité bakuluna ezaki phénomène moko généralisé. OK. Et nezaki na D ne pezaki na 12 ba mikolele kaki to ndeko mona ba bitumba ya bana 12 na bana D auto ko souhaitaka li soute salama. Oh là là, ba ranking ezaki ba ranking makasi mais nzamba sunga. Voilà. Et puis, vigilance autorité de la place, en tout cas, vraiment, ça a sous-fréquenté. Voilà. Petit, mingi, en tout cas, bloqué. Métier. Voilà, c'est comme ça. Voilà. OK. Est-ce que tu as bima, tu as tu es venu au Maliga. Ah, tu as un Mali. Tu as un porte. Voilà, mon réseau, la biso penda. Tu fais ça radio, donc voilà.
Oui, ça fini. Ombali. Même avenue, on peut ça avenue à Eric Mandala. Ah, tika boy. Donc Eric Mandala na kati ouais. Moi na ya 12. Na kati kuna mona ba luto ba Kakato Mandala, grand frère Eric. Bazana petit na bango le ki avie Kakato mo abetaka pe na imana. Ko 12 pe na masola ba jouer. Bazali hein. Baza mais mingi te pe na ke basimba ki Kinshasa to pays na biso. Net na lo ba ke fe na Mandala betaka na imana kufa pe à son âme. C'est parmi bana 12 o pe ba mimaki kombo ya 12 na ba équipe lo kwa imana. Voilà. Donc o pe tona venir ba Eric Mandala o ba kwa wana. Na ba yana ba Kakato Mandala. Donc voilà tout ça pas na bango na 12. OK. Donc njili nde to lo ba njili les a berçu à Marambebele et puis quartier quartier nous on va karotika la tête il y a pas bimisi ya bangwa maka diembeli ta bimisi pena bimisi Eric Mandala bon comme tu veux quartier est-ce que quartier nous a ba succès ça oui ça va succès oui quartier nous a bien ça la succès c'est belé c'est un otangi longo toi on parle roi porte noire toi on parle roi porte noire toi on parle roi ba bendele tikabo ba bendele porte noire na dibaya bendele zali ça succès à l'époque tout lelo ça non porte noire et kangama baba rwana ça là succès à l'époque porte noire ba bendele ba dimo lelo tina ni kangama te hein dimo papa na ngalinga ba ça olobini papa na ngai tout 12 p ça parmi baba oui ça la succès tozana na dimo tozali na bibiche tozali na café lupopo zaka na ki Congo tozalaki na la soirée na Wamba tozalaki na au petit repos tozalaki na nganda bakulutu donc voilà ben peu baba par rapport aux 12 p baba rebelle ouais zalaki baba rebelle mais sur longoli bendele na nini na porte noire et yaki babara show mais babara na mso yaki babara ba responsable koti ndeti ba bibiche ndeti ba la soirée ndeti au petit repos yalaki pena babara mon soko koti oyoki pe ke non avandi place ya malam très bien asko to bimi vert siko to bimi na ngambo kuna marché de la liberté paroisse Sainte Famille confirmé vraiment soki to kei boy bon réellement ça caméra toketi na hôtel Kionzo so to ko marché donc écoutez pour ça tout ça 12 faut visiter 12 za mingi ka boulevard hein, parce que ba venu e bandi na boulevard ya mwana ekei na kati OK donc mbale banda ekoti Kongo banda ekoti donc voilà quoi matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemezate mo misale monani linga kolobezati uti musika esensel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo voilà atokomi wa awa au moins to uti lettre lobaki na carte na position géographique ya carte 12 koto to vilo kwa Pascal vient tsanga kimbanseke awa veni kutu oyo toza koto hotel Kionzo voilà to yoka za koto yo donc kutu eza kutu 1 na kutu 2 voilà donc voilà quoi so leki kutu 1 kutu 2 to kitina man sanga nde to katisi sikoyo mai to koti komina kimbanseke OK na côté est Avenue Couton ou hôtel Kionzo, c'est possible? Ah bon, on est hôtel. Il y a un ça là bon. Eh, mais on ça on est série wana. Bon, on a bien en Afrique en parce que ça hôtel là mais tondo yo comme on a bazu yo cerne na ba moni cerne non hôtel Kionzo. Voilà. Bazu comme on a ba combien on a mur. Tikabo. Mbuma avocat. Et le moraté atamvu les bêtes ndenge. Tikabo. Oh yaya Magui. Ba kuti ba mon hôtel Kionzo na quartier 12. Na venu Kout. Oh là là. Donc voilà quoi, c'est vraiment chose qui mike mais d'accord tellement ko pesa li combo makasi na 12 ya ki pena so ba lobeli combo ano centime ba mo ba lobeli mutaki na quartier 12 to kota nso voilà très beau hein OK voilà donc à Koutou 1 à Koutou 2 frontière déjà côté est OK voilà monde ba komi à Koutou Koutou 1 quartier 12 je l'aime son mourir voilà très bien. Voilà, tous les déjà à côté, on a déjà quartier 12 déjà monnaie pénantier. Et on a 14 rues, 0,736 km².
puis to avancer na biso to ko suki sana entrée ya Kimbuta. Tout le masolo tali sport. Est-ce que ba judo ka pa makasi ba bima pena ba boxeur. Bon. Na 12 ans. Tolobaka mon sport à maboko en général ka sport à maboko to tchaka biso so ya la boxeur ya la mta taekwondo ya la karatéka ya la jiu-jitsu to tchaka bonga ba maître 12 pesa na ba maître ndé quartier de ndé quartier 3 12 pesa na ba makasi po 12 pesa na mambo bitumba ko ya te tika bo kala tango ba tournoi mo zo beta na quartier 12 na terrain saine famille dans on Vedi Kando azaki fondateur paix à son âme voilà tournoi wana ebeti quartier 12 ebetiaki batournoi makasi fondateur ya tournoi wana ezalaka Vedi Kando bajoueur bazouta bavita bayimana bazobeta wana mais faut tala aire mo bitumba soki ebimi badémonstration bana 12 tika bona donc allez oyo quartier ndenge wana ezanga bato ya misala maboko bamaître bamaître ntango bamisala maboko eza bamécanicien te ya misala maboko mpena ya bobotu ya makofi toyaki lokola na bamaître lokola bamaître Kawasaki bamaître lokola bamaître Nishi bamaître Makaya bamaître Adamo bamaître Itachi bamaître Bruce bamaître Etienne maître Kakato Mandala. Voilà. Je parle de sous maître na Masano Penaboui. Donc voilà en quelque sorte na côté Makamama Kofi ba maître on atangelo on peut passer comme on a quartier 12. Voilà. Quartier 12 il y avait un quartier à Makasi hein. Ouais. Parce qu'on citait ba comment on va mettre Belé déjà. Makamama Kofi Pena yebani. Angele Kanga. Yebani. Maman. Donc voilà, ndé na lobi asko to komi na Veningi, ils appellent moko ya ba venir à quartier 12 quoi. Voilà. À Veningi donc ils appellent venir moko. À Veningi. Na Veningi. Ngi. 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 Ah mon moi foufou, ils ont moi dépôt ba foufou, ba sango. Donc quartier 12 na nyonso. Tant on a commis quand on a ça vient mon boisage entraîner à Mambo Bal. Il y a formé ba joueur rebelle moi na quartier 12. Ba venir na bango ba koto ba venir ah comme on est là qui vient mbaya. Mbaya wana zalia na poto ya tika na makambo ko s'entraîner akenda na mikili. Avant na kuna ye mutu azalaki fondateur ya Jacques Trésor. Mon équipe était là Bamputu Trésor. L'équipe est bimisa ba René Makondele. Et bimisa ba Dax Kitondo. Et bimisa ba Patou. Et bimisa ba Mayanga. Et bimisa ba Nsona. Et bimisa ba joueur ya ndenge na ndenge na Kinshasa. Voilà. Kolo idéologie na la mon quartier 12 comme on est coach Mbaya. Tika boy. Yé muta forma batu wana nyonso. Mais vie à se retrouver na ba Mikili, vie avanda na ina lela ye. Allez kutular na ngote. Parce que ça a été. Un vieux pénado to senga so moyen zali ozonga na yo na kati ya mabele et ko sala biso ozonga se trouva da ozonga mabele et azonga na mabele ayazonga na mabele mtu ana posa na awa na njili surtout na quartier 12 azonga ali suko former ko sakana te donc non quand ça place azali coach Mbaya to pesho bambote mi to bosa niote ozana France na misala nyonso sali na mboka oyo to bosa niote. Voilà très bien. Est-ce que tu as ma verre? Ah ouais, c'est quoi toujours bima vert, tout quelque bimati, côté habitat. Église mais nous c'est un grand monde. Catholique c'est pas bien yamba mso. Prévalons on peut aller à peu fait par contre ça malamu ça. Biso ça mais fait pas quoi. Ah bima wana. Biso ba chua pa. OK. Ah on a dit maman église a fait pas. Biso bela to yemba ba koralo yo. Donc c'est nga bien la mono susu. C'est quoi toujours bima na bitabe. Bitabe Tout bima na bitabe. Kaya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se voilà oyebisa biso est-ce que awa pe na quartier 12 baza ba école malonga o pe mise bato ebele ouais ba école malonga ezali privé. Ezali privé to tina avenue Dibaya. Dibaya to l'équipe Ndoki Dibaya. Totaki bangi, totaki ba Ombali, totaki ba Kutu. Ba kaet sozo kita. Ah siko to zana avenue Dibaya. École Moreza aya privé ou meli. Complexe scolaire Bisengo. Ngapi kutu na tanga ba école primaire. Ah bon? Iboso to ana école mususu. Complexe scolaire Saint-Victorien. Saint-Victorien. On appelle Oumeli. Et puis, ils ont une école Mon Liboso. C'est boulevard Kimbuta. EP 2 et 1 son empang.
En fait, à l'époque, ils allaient na venir sur n'importe quartier 12 et à la été. OK. Maintenant, on sali 12 école on s'est retrouvé sur le côté 12. OK. Donc voilà, ben école. Voilà, sur le long avenir d'Ibaya, to côté avenir africain. Mais l'avenir africain na miroana africain. Africain, voilà. To le avenir africain te santo cité centre mo ezali ah. Centre ni. Batuni ba benga ngo sale les intrigants. Les intrigants ezali combo ya tout théâtral ya centre oyo. OK. Ça veut dire bazalaki 3 personnes. Basalaki centre oyo. Voilà. Comme on centre nango centre oyo comme nango sillage. 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 Eza centre d'initiation. Hein? Centre d'initiation. Omoni yango. Awa na kati ezali na babilo komuni yango likolo compagnie théâtre des intrigants. Compagnie. Donc compagnie comme Moussala. Et puis ezali centre d'initiation. Hein, artistique pas ya bana ba jeune. Théâtre na ba jeune tout ça. Donc awande ezali mamana centre ngana sala stage à fin d'études nanga. Ah bon? Les intrigants, pourquoi les intrigants? Histoire, 3 personnes, Bayokani, étudiants INA, vers les années 82. Le feu, Kulumbi, Tinouela, que son âme repose un peu. Le feu Katanga Moupei, que son âme repose un peu. Navé Nabso Mitendo. Samaïs, Nde Bayokana qui Basali. Centre oyo. Compagnie na bango théâtre les intrigants. Tu comprends hein? Donc ils makambo ndenge na ndenge leki to mona ba grand spectacle ah. Et puis na ndili mo mezaka na quartier 12. Eza na quartier 12, quartier bat bakanisa ke quartier moso ya bataloyenge mais bomba centre d'initiation. Voilà. Artistique pas ba jeune. Donc théâtre les intrigants siège na ngeza na 12 na avenue africain. Africain voilà. On so côté na 4 eza na salle théâtre, eza na ba bureau na bango administration. Na 4 okuta na ba acteur makasi bazaka na compagnie théâtre les intrigants. Batoko ba Koko Mfele. Batoko ba Diana Bavon Landa. Donc ozo mona ba comédien makasi. Voilà. Hein batoko ba régisseur makasi ya Mede Makaka. Ba scellé ya scellé. Donc bango to okuta bango ah. Voilà. Donc voilà na saluer bana les intrigants. Vraiment voilà. Saluer bino. Le soto ils en africain. Mais to lobela pe du c'est soto lobeli nganda mabaya ti. Tika boye lobela nganda mabaya. Wenza mabaya mwana njili. Donc so lingo so malibaya. Bois de coffrage, chevron. Voilà. Nyon société en tout cas bayaka awa na quartier 12. 12 paza wenza na yo bana ya 12 ya makasi bango yeyo. Tozana bango do libaya nyonso na njili na histoire njili za na quartier 12. Sozo tonga chevron madrier c'était nyonso donc wenza mabaya mo planche yango voilà biso to tambula toujours fara na recherche na biso quartier 12 donc to leki na biso. OK. Pour les 5 pères na wenza on ba 12 para wenza. 12 ko 5 ça ndete la 12 ndete. 12 au mona ba mère propre ba te kaka. Ça kune bimiti bitabe. Ya solo hein. Bimiti bitabe. Voilà. Papa Malembe, Malembe. On tout à l'heure. Ah ouais, tout ça ngana mabaya ko. Ngana mabaya ngoyo. Ya quartier 12. J'espère que très cher ami internaute bomona. Nous avons toujours dans quartier 12 tout ça découverte ndenge vie des manteaux guide na biso lo ba metali solo pena ki toko. Bo ça va commenter banjilo bo se manifester s'il vous plaît. Quand vous telle émission quartier 12 bo se manifester ba commenter bo liker bo partager mamweza na aso to kiwa. Ah, tu veux bima bitabe. Bitabe, total parce que bitabe rolo be la quartier 12 c'est ça où ils bitabe. Voilà, c'est comme ça. Ça où ils bitabe puis na bitabe on a to comme déjà na venir. Ah, c'est to longo africain. Pourquoi tu sois venir le sambo? Na kati ya 12. Tout ça la masina. Où ils bitabe ça na masina té. On est vers les années yakala. Batu bazo tonga nzela où ke iti aéroport, époque belge, époque coloniale. To bima na biso boye. Tant ba tonga ngo place où to bima auto tala ba mama ba te bitabe. Voilà. Ozolan place où na 12 ans les lois makadam ba mama ba te bitabe. Siko so ba tu bazui repos ba ndeko na so ba koko na so ba no sala nzela wana. Ba ba ouvrier. So bazui repos ba ko lia bitabe wana. Allez soki mutu kezo leka ningo te mana ki itsa biso na nganda bitabe. Voilà. Allez wenze pe ko sa mana komi wenze ezaki da wenza bitabe. Tant wenze pe sala miana comme on a etikala wenze ya bitabe. Voilà. Côté ba moni sotu mutu en wana. Wana ndezo la kisake. To komi na bitabe za na ngambo 12. OK. Les armes masina te musu ba panza. Masina te. Masina liberté. Nini? On est dans la 12. Voilà. Masina liberté mais à l'époque ezaki pe liberté te.
ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi Zanine, bonjour. On m'a dit bon. On veut voir du nébat nous nous hein. Bon voilà. Banco on a mis sous son. Banco. Et ça il y a ba régime tout mundo se relier. Ah. Dieu bas nora na bitabe a. O meli pe na base. Vous savez après combien de années? Plus de 10 ans. Mais à 10 ans, c'est au tournant, pas en haut. Totonga te me totangisa bana tozolia ezosunga na muke. Ok, merci beaucoup. Les gens bien réussi. Ah, la mona ba mayebo. Ah ouais. En tout cas, marché quartier 12 autres. Tout le monde a la musique bena. Mais on est les champions. Il y a mon réel, je l'ai vu sur en bref, on est Mayebo, il y a Maï. Où madame Maronde? Madame Bango, Sokoli Ango, Otié tomate mbisi, Osimizela, Kurambika bouillon tomate mbumako. So ana wenza bitabeda ou meli ko sa ko tous am tasika. Na basi zambisa na côté kalanga basera Mayebo kana teka presque mi basera Mayebo. Le reste na vana na presque na ndako. Donc on a ndako c'est la rappeler Mayebo pour bimi na we. Na teka na pour na za ba client na ba parisien na ba sombela na bino. Ça va, merci beaucoup. Voilà, tokomi sikoyo to ana 12 na avenue laïque. Voilà. Moni to l'équipe avenue place to salaki kuna africain. Toye ba wamba. Voilà. Toye sikoyo awa na avenue laïque et puis to chité a. OK, voilà. To suka a. Avenue laïque, moi histoire. Vraiment entrer Kimbuta. Voilà. Ah, to clôturer quartier 12. Voilà. Okay. Avenue laïque yango. Laïque yango. Ah, to ana place là, il va n'obenga en école Simka, papa na biso silo. Aki pe notable à quartier 12. Voilà. Paix à son âme, alaki notable pas aki pe artiste et musicien. Ya kufa, ah ezaki le pont mais to mona pe ba osela biso lo mowa. Immeuble moko pe gigantesque wa et au pe ça sou njili kitoko et mais ça peut sous ba point à quartier 12. Voilà. Donc voilà quoi. Quartier 12, c'est 0,737 km², 14 rues, aussi ici, na laïque. Mais on t'a un notable, notable, tu as le rôle de président Chamala, président équipe Jacques Trésor. Le président Bamputu Trésor, René Makonde, il n'est pas un notable. Tous en a notable, le roi Papa Nabiso Kionzo, honorable, il n'est pas un notable. Vous avez un notable, hôtel Kionzo. Vous avez un notable, le roi Papa Nabiso Karay, Papa aller là, Papa Nabiso Nsoni, école. On a une école primaire, Bisengo. Tu as un notable, école, Papa Nabiso, école Saint-Victorien. Il n'est pas allé sur notable. Il n'est pas allé, il y a mon apôtre. Voilà. Si on a dit que Banadous c'est pas il va se retrouver dans le quartier là-bas. Ouais, il faut pas se retrouver, pourquoi pas. Ce que l'on est angry web, c'est au Bakissa. Tout ça là, ta volume de l'émission, ça n'a pas commentaire. On a pas le logo mobile, c'est là on a pas commentaire et ça là bien. Voilà. Malobeza Panayo. Ouais, Malobeza Panayo, merci parce que je crois que tu peux s'en avoir confiance. Il y a un tout ça les éléments. Tout ça peut émission, soyez bandé Robolanda Rabiso, toko sala. Là pour clôturer intervention j'ai sali les miens à Pau Vakala Mfumu na Belgique, René Makondele na France, Pichu Sengwa Makondele na Allemagne, na pe sanité Muzungu Bijou Lulendo Motona Nzambe, Muzungu Mbote na Paris, na bo sanité qu'il faut ibi eta Jofis, Mbote na Paris, bande konyon so boye bingai. Ana Kinshasa na pesi bébé Marcel Camis, Mbote place aux amis, nasi ondambe na pesi ope Mbote, vie Pinon Kusu, 20 Nzuzi Zola, ba notable Njili, bino nyonso. Na pesi bino Mbote pour na clôturer, na pesi merci na nkolo oya kela mokili. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, très chers amis internautes. Merci pour la fidélité et confiance. Pour ça, toujours sur ma télévision, ma téléphone. Premièrement, on remercie ma boss Nabiso vraiment. Boss Roni Malunda, ma boss Yannick, sans oublier boss Checking dans Londres. Pourquoi pas la remercier. Famille m'a tué, maman Laura Chou, maman Moté, maman Lamou, ma famille m'a vraiment pourquoi pas
na remercier bato ba soutenir nga loko la famille na nga Mielo Kera Mielo en Allemagne Tichi Mielo à Paris Sephora Mielo petit chéri sans oublier notre cadet Anti Mielo pourquoi pas la pesa mbote na Allemagne wana wana susu Elodie la maintenance na Bundes na etes na moni mo vieux Freddy Ngoma le coutumier pourquoi pas la pesa mbote na Camiste na nga penda ya coin Jancy de Bess et papa na Bestela Zola na pesa mbote na Gloria Gonda la fille en couleur Glogo Gonda tali moi so comme si Nzambe na pesa mbote batu nyonso penda balingara elle mara de la presse bozali tellement ébélé pour citer ma combo et les sessions maintenant temps dans ça chaque émission nationale ma combo pour ça moi il mange bien mais l'autre qui na quartier 12 oh bandeko ba quartier 12 tenir les bons na quartier 12 à partir de l'émission on est boyo ba quartier 12 ba notama quartier 12 boyo bi bango à partir de l'émission ba musicien ba quartier 12 na partie émission boyo on reconnaître pena que quartier 12 et bimisa ba judoka ba maître makasi ba place historique boyo yebango boyo école quartier 12 ngana oye ba kutu ke bitabeza na quartier 12 ka fune émission lelo et za tsakate bon ma ba commentaire na bino bon liker bon partager vraiment na za wana ka fune ko sepelisa ba ba s'abonner na chaîne na bino bon na mingi ya biso podcast depuis que à la prochaine émission to kota kota pour ça ba découverte mosusu to kina guide na biso de manteau ba connaître au pena to zala ga la quartier de to tabuna to se ba quartier belé lelo yo to clôturer na quartier 12 na elongo sili wana te to kozaka na ye et biso mosusu o etali masolo njili to beta lisoka ndenge zalaka na za posa ba njilwa tout boza partout dans le monde s'il vous plaît Dagi na commune na bino na bo que presque na souka bo se manifester na ba commentaire et au salanga El Mara de la presse plaisir il y a trop donc la gros bisous bisous bozali bo partager mission oyo et on se félicite pendanga na tele maka na na tele manangi solo na compliqué se félicite bazongi te ngana yo rokuta à la prochaine émission quand moi je vous dis bye ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela